Mais dans 2 jours dans la ville ya Kinshasa tu constater que marche chez eux tourner nous on dirait bato ba comment infiltré dans sens nini. D'abord babandi ko tumba mituka ya Monisco. Il y a eu quelques pièges ça et là signalés dans la ville dans ba dérapage ezalaki et puis en plus et là comme tu constater que babandi ko longola ba drapeau il y a des pays étrangers, entre autres, il y a des images circulent dans les réseaux sociaux, il y a des hôtels même ligne, il y a des drapeaux, il y a l'Union européenne, des drapeaux Belgique, ici. Alors, mon ami, que message est d'ailleurs repassé en bon temps, puisque tu constates que quand tu vas piner, comme ça, acte qui va perturber même l'ordre public. Quelque part, on a vite constaté qu'il y a eu l'infiltration. Et comment on doit tourner, nous sommes profiter, profiter. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Nous trouvons la Paul Kagame. À la malinité, mon robin non, mon monaté. À Kolinga, utiliser ma message, l'image à la violence, sur le Congolais. À te quand on a les bandes pour la coïnissa, le peuple congolais, na bande quoi, pays ou à la tour, pays ou à la. Or, il faut s'en intérêt, le pays Kakaouana n'est pas basé pour soutenir Rwanda. Va comprendre que Bakoki cause la peine intérêt à soutenir le Congolais. Mais la façon dont on doit faire passer le message, parce que la carte à Barcelone, c'est ça, multinationale. Imaginez que l'on va coltan. Donc on a pierre précieuse, on a tout richesse sur ce qu'on a. Rwanda n'a pas de mal, on a marché mondial, la côté que la société va payer, il y a un moment où on va soutenir. Mais ceux qui sont contournés, moratoire sur makambo à peine et des morts les bassins qui la chef de l'état dans un format on a traîtrise l'équipe trop dans FARDC traîtrise l'équipe trop dans la armée na biso traîtrise l'équipe trop il faut traître trop faut ba na bombaye aux traître dans service à renseignement na armée dans la police ba kuto za traître aujourd'hui double chez les ba de bombaye et ils allaient mon cadre de GP Sami ils ont sur le côté autour c'est là autour de rien c'est la série de mon Ndamboka partie de temps accordé na la minute mécanisme les autres pour que makambo kende kitoko et bandeko. Votre cher internaute mbote ba congolais mbote bana monde entier merci na bino bato bopesi biso confiance à travers Tindika avec Saint Thomas Bukamona, Bukakwikila, la commande Nazara, comme d'habitude, pour nous recevoir, pour se développer, la République démocratique du Congo, la Marambouélé, la Mboga, la Bissau Mikolo, tous les Tikatante, le slogan Mikolo, l'Arabe. Pour passer message, ti, Barolemba Bissau. Merci Nayo, Rabilema, grâce à toi, nous avons besoin de bango. Merci na Junior Kapaya, merci na Rife Kisombe, merci na Balandinho, sur la Tindika, vous êtes très fidèle envers Bissau, merci. Parce que vous êtes fidèles, vous êtes basango ya malamu. Awa tozana masolo ezali o Italie est na likambu ya ville ya Kinshasa commune ya Gombe et comme commune o bato bakokota te pona nini mesure oyo na kosukisa na makambo ya est mais nazo bana makambo zo de la ville ya Kinshasa. Vous avez que surveiller makambo mais il y a un problème. Ba mesure ya ba moto ekota te, ba garçon bila ba kota te, ba bado ba fazer ba kota te na Gombe. Les allez pas mesurer tout ce yoka mais souvent bazwa kango ngala mona gane te zwa à la va vite mais puis après on va respecter te est-ce que puisque lelo ezalo ko na na moment ngala tourner vidéo nanga na habité na moment ni double la vidéo mais na moment ngala tourner vidéo alors le deuxième jour ba su mesure oyo ki ba de ba kota te mais pourquoi mesure ezwami na likambo yo to lataki na nzoto biso nyosu ya koka kanda ya komona ke occidentaux communauté internationale entre autres pays le là États-Unis, France, Belgique, Allemagne, Angleterre, Canada, Pologne puisque Pologne écoute les robot les sociétés la kisi bango nyoso ke bazali garçon yo ata la ti pantalon mais bana ba comportement basi c'est codé je crois que vous comprenez comme lelo ba place wana la kisi na monde entier ke bango puisque ceux qui Pologne ezali pays moko na kati ya Union européenne et lobi ezali sima ya Paul Kagame eza capable de fournir Paul Kagame minduki na ba munition ba bulisa biso donc il a dit ouvertement que bande kwana nyonso bazalaka contre biso et na yebi ke pesa ki da congolais belé kanda ba telemaki et belé ba telemaki ba marche mais ba marche oyo ezalaki ba marche moko pacifique. Mais dans 2 jours, dans la ville de Kinshasa, tu constates que marche chez eux tourner, nous sommes dire bato infiltré dans le sens ni. D'abord, babandi ko tumba mituka. Il y a Monisco.
Il y a eu quelques pièges, ça et là, signalés dans la ville, dans le dérapage des Alaki. Et puis, en plus, et là, comme tu constates, Babandi Kolongola, drapeau, il y a des pays étrangers, dans Bisika, entre autres, il y a des images circulaires qui dans les réseaux sociaux, il y a des hôtel même ligne, il drapeau, il y a l'Union européenne, drapeau Belgique, il y a ici. Alors, mon ami, que message d'ailleurs au passant au bon côté, puisque tu constates que Kotumba va piner, que ça là, acte moko, ou ça perturber même ordre public. Quelque part, on a vite constaté qu'il y a eu l'infiltration. Et comment qu'on doit tourner, nous sommes profiter, profiter. Et bon, organisateur, il va péter. Et est-ce que ça est spontané, on a pas télémique canal lelo, bisora ba moto na ba ya to ko ta siko to banda ko be bisa to banda biloba loba. Réalité ça bongote. De la même façon to be ta solo oyo. Peuple rwandais na peuple congolais en so ba na problème te problème ezali gouvernement ya Rwanda à travers Kagame muto azali ko tinda ba bomba ba congolais millions à millions depuis akoma président. Mais na kati ya peuple rwandais la plupart NAT. Mon dit qu'on découvrir des conabiso moko congolais à bête en équipe ya Rwanda na club de Lufumbu ou de l'autre retrouvé na Congo. Pour nini entre les peuples peut-être va mais à travers le gouvernement na intérêt moko bosongo le mesque qui n'a rien à voir avec les autres monde ba profitaka. De la même façon tona bande conabiso belé ba vanda na poto ba vanda na balibanda. Biso ça na ba acte moko boya haine. Maintenant qu'est-ce qui va se passer? Moutroko la Paul Kagame. ala ba malinité moko bino na bomonate akolinga utiliser ba message ba image ba violence biso tozo sala biso ba congolais ate kango na libanda pona koinisa biso peuple congolais na bande ko ba pays wana to na ba pays wana or biso ça n'intérêt ba pays kaka wana ndenge bazali ko soutenir Rwanda ba comprendre pe que ba koki ko za la peine intérêt à soutenir biso ba congolais mais la façon dont on faire passer message parce que na kati ya masolana et ça ba multinational imaginez biloko ba coltan biloko ba pierre précieux ba biloko tout ba richesse biso na ngona Rwanda nde azo ko bimana ngona ba marché mondial la ko tekela ba société ba pays wana ya omone bele ba soutenir mais ce biso to contourner makambo avec intelligence na sagesse toyi na ngona ndenga propre ndenga ko revendiquer parce que manière ko revendiquer ça ebele beaucoup imaginer niveau. Par exemple, nous avons deux ambassadeurs, dans une équipe à Léopard. Face à passer message na kan yoka ni conseil de sécurité ba kuti ba réunion ba ni ba condamnation makasi condamné ba Rwanda ndenge bazali ko sala biso. Oye susu na mupanzi mususu ba artiste na zoka concert pa ba maître Gims. Donc na kati ya ba grande salle les a rempli na ba toba nationalité belé en plein concert. On va featuring à télémisi concert, à Betty Signo, à faire garder, à te donner une minute de silence. Drapeau Congo bimi de part et d'autre, message est passé. Ça va tomber moutou, ça va tomber le roi moutou, ça va baby c'est le roi moutou, mais le plus important, monde entier va te donner vraiment la tête. Ah, bah zobo ma congolais, sans assistance, il faut toi assister ma congolais. Il y a un moment où il est là, ça dès que si on n'est contrairement à baïa c'est baïa kiawa, ça dès que na minute aza kubunda na est, na mupandi ya, ba FARDC pour nous soutenir. Peuple congolais. Yangwana bande ko nanga ville ya Kinshasa lelo mikano kwei à partir de biloko wana ke ba pekisi siko ba moto ekota susu na ville ya Kinshasa te à travers na Gombete. Or ba tebele moto sungaka bango na ba air tardive na ba air 13 makota nanga tala ba tongo boy pona za presser na ko na musala na zo nanga moto comme ça parce que na nenga mituka ba embouteillage za ko sakana te. Et on a la conséquence à ba tebele pona nini car comme ba mususu ba kendeki na ona ndenga buzoba na ndenge ba mususu ba vraiment ben civique ba sali ba buzoba malere kwei ile le ville ya Kinshasa moto moi kota na ville na Gombe na commune ya Gombe ezate mais na journée moko noki ke bakangi 160 moto o baboy na bango kotosa ba moto boy kotosa est-ce que ba kotosa tisuka suka est-ce que la police ekoka parce que bazumi kano na mokonza la police mais bato ba favoriser ka pe ba moto so pe la plupart ba moto etambola na Gombo sinya ka kokot la plupart ba civil na ndenge nga na yebeli na ndenge ya mabete en tout cas ba karabena na ba banga kokota na ba moto na ba Gombe mais la plupart ba moto kotaka na Gombe ezali ba moto yo ba commandant ba colonel ba généraux ba officier belé ba major ba boto na ba moto et comment ko bouler la bango sinya ka ville pour que ceux qui va kanya on a n'importe qui
bango bakobenga ba moto kozala relâché ne ba moto musu ko takana musu makasi et batu bazaka la base ba mesure wana ezala respecter te zaka yemoko la police maintenant to kotala lisu to kola lisu nani akosa nani parce que za mbala liboso te côté on a mettre Peter Kaza le ministre intérieur honorable député pour Kalami mbete yo pozo tika no makambo baloko ko ici mais quand on mais Kalami ngito kozo tika ngozo ke no sujet no na parlement na quelques jours en ngezo ya kakaboy mais ça les kamo to moni na misu est-ce que ils vont respecter parce que côté wana tout le monde rappelle que mon autorité à l'état ça rappelle bafou pesi mikalo mais bido moko mesure à suivi d'encadrement exacté donc reste à savoir et ba garçon bilan on veut ba okangama mais ce que kuka parce que policier na biso alingi kanyaka mingi pas dans intérêt peut-être ba commandant moi li so fungama te mais bango bena ba profitera na moi légèreté na ka bobi balé ezali est kuna ba sangoza kitoko basangoza kitoko makambo na lobaka ba congolais photo lingana photo za bolingo tant FARDC ba ko progresser avec ba wazalendo autour ya sake kitoko kimieza na sake et puis ndinga ba récupérer ba localité belé wana na bike ba patriote belé ba compatriote belé ba betaka masolo te ba panza pété masolo en ngona parce que c'est un avantage na biso l'avantage à FARDC na biso on moni tina lo baboye Jean-Pierre Bemba avandela on na Goma pona kolandela makambo belé alobi Bassid africain, Naba Sodom soit Sadek, qui toko et qui est bien, voire même à l'objet Monisco P, Basunga. Mais il y a Monisco, nous avons sous réserve, Ngai Saint-Thomas dans l'objet, il y a Monisco, peut-être va changer sous pression Mikolo, mais Ngai l'objet va gagner tout va réussir. Namaramoka Rasoki, to reconquérir le territoire, nous sommes plus que Nabi qui est reconquérir Yango. Na Yoki P. Rwanda a utilisé à travers M23 B6 solaire où ils ont la capacité à battre Beliko Nabiso, avion Nabiso, il y a guerre auto Zobundana. Pour le moment, ils ont rébellion. Ils ont des pays parce que le matériel à Jean Rwanda, rébellion et aux Alanamote. Et à Wanganaka, même que les hommes, mais Jean-Pierre Bemba, le Bénin, ils ont dit que tous à l'anélika, tous soutenir Bango, tous soutenir ma pinga Nabiso, et l'on les a dit, paix, moratoire sur makambo à peine et demande ne basera qui na chef de l'état bazom na peda foba longolango on a traîtrise élégit trop na FARDC traîtrise élégit trop na rat armée na biso traîtrise élégit trop et faut traître trop faut ba na bomaé aux traître na service à renseignement na armée na la police bakuto za traître aujourd'hui double chez yeba ke ba bomayo et ils mon cadre de GP Sami ils ont sur le côté auto zéro auto rien parce que la série de Mokondamboka et Mokondamboka Fati Béton accordé na calamité mécanisme les okota pour que makambo kende kitoko et bandeko pe bandenge ni to komema makambo na lobaki kamwa to kende nango avec beaucoup d'intelligence avec beaucoup de sagesse je pense que elonga ekozana na ngam na biso et soutien total na bandeko na biso partout zali congolais na domaine na onyoso avant toute chose penser na bandeko na biso ya este oyo bazali lelo ko perdre bandako na bango babungisi ba mama babungisi basi babungisi bana batikali ba orphelin donc ba mama babungisi bana bayebi côté bana bakeite désordre koti et ba congolais bazali ebele à millions o bazali ba réfugiés na propre mboka na bango et par pied na ba territoire na ba village na ba mungo bana ba bisika ndenge na ndenge alors to sengi na vidéo que tout ça nzambe na contrôle nzambe le kaliboso kwa kota likamuna biso et boyeba ke elonga ezali na ngamu na biso to remercier batu nyonso bazali ko zala éveillé pe ko éveillé ba ndeko na bango ba congolais poto koma na bolingo ya Congo ya ba congolais ka neto baka to zala ini elonga ezali na ngamu na biso kala mingi te parlement le rôle ba validation de mandat et sili ba député sko bazawana au cour constitutionnel peso zelambano na wekoisa et nyoso tokozonga na ba dossier auto traité parmi ba sujet auto lobela na pas vidéo wekoya d'ici là portez-vous bien on peut se faire confiance à travers Tindika Saint-Thomas Nazara wana pour la bino merci na bino ba maman ya Congo merci na bino ba papa ya Congo merci na bino bilenge ya Congo ba ono subozo qui s'appelle na patriotisme ya makasi merci na refait qui sombe merci na contribution de pour la Congo, merci na Junior Kapa, merci na Rabilema, merci na ba Congolais nyonso oyo bazana monde entier, bazwaki ba Congo na biso, totondi bino botondi, viens na ngatumba kolesha, papa Maurice Toko,
nakobosana te Nicolette ya Santo Thomas bolingo ya Congo na ya ba Congolais évangile toujours soko monité ondimate merci à Fachi béton pour nzambe to ko senga toujours adoter on a sagesse l'intelligence ebele pour même bango toujours la bonne point bye bye.